Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. C'est toujours na émission na bino na la Kati à la personnalité TV. Obomesana toujours Kolanda et avec patience. Obomesana toujours Kolanda avec fidélité, avec attachement. Donc, Lelo, la personnalité TV, Tomemel Bino, ingénieur, au bazo sala, portail, fenêtre, biloko ya ndenge na ndenge vraiment, moi, fabrication, il y a ebele, oyo penza, et ko sepelisa bino, eza mingi mingi, eza portail na porte. Ya ronde to yeli kara ndenge to bisara na bino, to tikarabino, bongo te to bakal la personnalité TV, azaka ya kokoka, asala rabilo kone nyonso ramasaka nyonso. Donc tozala ki bongo na ingénieur to zongi na masula mapangu et bongo to koti lisusu na oetali ba portail. Donc après avoir kolongwa na ba portail, to kokoma lisusu sur terrain, to kobete la bino masolo na oetali ciment, na oyo etali bakayas, na oetali mabele mama. Donc to kokoma sur place pour na ko luka ko solola na bato wana parce que tozoka mikolo mo show ezali na oetali mama mabaya to la kisaki bino la fois passée comment ezali ya komata, comment ezali ya komata. Donc to kotali sabino pe ciment comment ezali ya komata et puis bakayas comment ezali komata malelo tozana na oetali ba portail sans plus tarder. Donc tozobeta masolo na ingénieur kande na lobara soki tozana invité moko songolo pakala yende mutu akoloba mwa mingi parce que yende mutu aza vraiment du domaine aibi masolongo bien koleka ako se présenter et puis bokoye bae pe mosala na ye na sur bozomo nango déjà ndenge ba portail bandi sans plus tarder to bandi pour que poko mesika to yamba invité na biso abeta bino masolo ya ba portail. Tobi lelo tozana masolo ya ba portail ya ba fenêtre kande na bisibino to solo là na ingénieur aza ko se présenter yemoko ko se présenter aibisabino azanani mosala na ye ezali basé sur quoi et puis to banda ko beta lisolo ya portail moko obozo mona sur place mbote papa abote papa toza awa bande ko la personnalité TV bande ko na biso bazali banda mboka baza vraiment na besoin ya ba portail yango toza besoin en fait to bande émission na biso o se présenter o bisa bango kombo na yo oza nani et puis to ko banda ko beta masolo na o etali ba portail na ba fenêtre eza malamu manga ba benga na kombo ya John Metal azali tout justement na bibo na entrée belon mais toza justement nga moko te to sala na mitera champagne ensemble na ye siko awa de toza na télé o to fabrikaka ezala ba porte ezala ba portail ezala ba fenêtre ezala ba pousse ezala ba brouette nyonso biso to fabrikaka awa na télé na biso awa John Metal. Ok, merci papa. Tout le monde est liboso. Il y a un portail. Est-ce que vous pouvez savoir moi des détails? Il y a un portail et ça la marandenge ni ba prix na yango ezandenge ni. Bosala ka comment soki mutu alingia sombe est-ce que ba prix na bino bo pesa ka yango wana ka bo pesa rato batu ba meka moi un peu ko sala ba débat na moi lisola moke tala rato ebi na Congo nyonso ezaka négociable quoi beta no moi masolo na wetal ba portail. Oui, c'est normal quand ngo lobe za bongo. Pour portail à 3,50 m dès qu'ils aboyé, ils à 3,50 m. Ceux qui au lingi au salle les motos de vie, na de vie, na on est au salaga. Ceux au salle de vie écoutera $500. Ceux qui na 30% nango, wanda ko bi sa main d'œuvre nango. Mais ceux qui au teka boyé, to teka ngo na $700. Prix à souka to débattre ka ceux qui mutalele bo ceux qui na $650. Na ndenge portail à 3 mètres, oyo. Parce que oyo koto il a 3,50 m. Ceux qui au sali de vie à 3,50 m au banango 900. Prix à souka to souki sera 800 to 850. Ceux qui na de vie nango au sali pe
bon okoki ko sala prix ya soto bana be bo sai de vie 700 ndenge boke na ba chan ndenge ke 30% na ngope ekweka na medeve oyo koto ils appellent même genre 3 mètres 50 dans la même genre pendant la lobby de vie nango ne to sala kana prix nango to soja 750 oyo koto yo ah ezali to tambola to zo pousa na mwa moke voilà qui ça portait mususu oyo koto yo ezali 4 mètres oyo koto eza 4 mètres to banda yango $1500 prix ya soa to suki $1000 mais ceux qui ont essayé de vie nango ezala souvent ezala $900 so ke medeve yango ekuti siko ba prix wana na nyonso wana ndenge to sala siko portail ozo mona na ndenge ezo qualité ya libende na qualité ya matériel donc toloba pour na portail et dépendra na qualité ya libende o mutolingeli oui oui pour akope ko salisa ya 3 mètres 3 mètres oui mais qualité ya libende eza mwa makasi prix na ngope ko zala ndenge mususu. OK maintenant papa tout le monde beaucoup plus eza ba portail hein tout le monde beaucoup plus eza ba portail bongo na wetali likambo ya ba fenêtre bon ba fenêtre comme na ba fenêtre ne doza awa na ba oyo nyos biloko to za lango ezala yito bito sala biloko ba commande soit disant mutoyer a sepel nenga sepel loko bo passer net na chantier aux mesures au salaire de vie a sepel la soma beno sala par rapport à biloko ya sepel lango na oya ko sepel lango yango bino bo réaliser net ko zo mona muto a sepel la ki na eloko yo eloko ya pédale oyo eza ya machine asepela nango yango moto saleli po aya kozwa mo siko biso to fabrikaka nyonso bien que babilo moso eza bali ba usuzi déjà ekei mais biso awa John Metal to salaka nyonso awa ezala ba par choc ya mutuka to salaka donc nyonso biso to salaka na John Metal awa yango eloko biso to fabrika awa na télé bien que be élève mosusu pe ba uti ko déplacer abaki na moi misala quelque part tolinga to se présenter na nini to salaka ba boulot awa na John Metal awa na soki mutu aza na commune mususu mutu aza na commune mususu maintenant ana besoin ya portail ya John Metal aza na besoin ya portail ya John Metal bosala ndenge nini donc mutu aza supposons que mutu aza na matete mutu aza na makala aza na bumbu mais apprécier ba portail to pe ba porte ya ba portail ba fenêtre ba porte ya John Metal akosala ndenge nini pour que azwa yo oui pour ozwa biso eza nango facile pour ce qu'on commet aux huit soki ndeti ozana matete oza so zika très bibo yo ka bokitsanga na bibo so comme na bibo po ozwanga facilement koki ko benga na numéro ya téléphone o to ko kuta no fara comme tina télé na koki ko pesa bino numéro oui bon avant au pesa non numéro a pesa numéro ya téléphone bandeko tozo continuer ko solo là ce que exemple mutu mususu aye ko somba par exemple ba portail porte na ba fenêtre est-ce que bosa la réduction na wetali mutuka netu utauti na matete ayebwe aye ko somba parce qu'on a wetali transport bosa la ndenge donc okiko er mutauti neti matete ti bibo pour na transport na ndenge eloko oyo to soit disant neti portail asombi portail na par rapport à prix on a ko pesa ye ngana ko tsana ngamo ko na ko supporter transport on a ko comme c'est na destination na ye OK eza ndenge moko pena de vie na sali ya ba fenêtre soit disant za musika ngamo ko na yebike mutu ere asombi exemple de vie et bimi mbongo ta ba fenêtre to sali ebele ngamo ko na ko louer mutu kana ngai na tie marchandise na ye na kada kene ketika tina destination na chantier na ye to poser ici donc na sala ngande bongo musala to sala vraiment oui OK bande ko balandi to yo kibongo John Metal ndenge alobi abikeye soko sombi ba portail pa na ye soki eza ja ebele outi musika esengi transport ya salaka réduction do ya ko solo la ye moko azoyo en charge na oyo etali transport to moni ba portail tout le monde va faire notre tête qui ndenga alobi asalaka musala par commande donc ya sala musala te ke abandi azongi si boasali boete abia sala musala na ye na commande donc mutu azana besoin ya fenêtre azana besoin ya portail John Metal yeyo papa loba moi liloba suka pona bandeko oyo bazali kolanda yo o bamoni ba portail bazali banda mboka bazape awa bamoni loba moi liloba moko pona ba liloba suka na loba na bandeko na bino moko bomoni musala po musala pe misu pe mona ka me action de yango e manifesta eloko nyuso ba ko l'action bozana doute siko doute wana po kanga doute il faut comme sur le terrain na oyo ko linga yango ba ko salela yo
comment sur le terrain na musala oyo moni oyo sepeli awa na télé comment sur le terrain mona to kuta to solo la oyo nyoso yo kolinga to sala selo posa na yo yelo bananga suko na ko lo brakete oyo za télé la bino ya biso nyoso awa oyo sepeli eloko comment sur le terrain kuta na John Metal ako sepisa oyo poza la bien certifié. Ok, quand est le Baka na kata Congo en tout cas, soko lingyo benga au beti plus 243 nde okobenga na numéro oyo ingénieur na biso apesi bino. Toyebi sarabino que la personnalité TV ezalaka ya kokoka. Tozali na ba ingénieur oyo basalaka inikoma ba porte ba portail. Tozali na ba ingénieur oyo basalaka inikoma ba biloko etali ba meuble. Tozala ba ingénieur oyo bazo sala bazo construire même bandaku yango toyebi sarana bino. En tout cas bozala jamais na la dossier na la personnalité TV. Donc beaucoup va toujours consommer ko benga donc dans singa na bino boza la brancher na ebi que bozo zela émission au etali ba mabanga ba belé en tout cas ba ciment na bi boza la brancher boza la coller boza la scotcher boko zoyango avec votre humble servante ndeka na lobarati na ti en tout cas na kotambola pona bino pour que bozo ba prix au ezali exact donc ce qui ba kosaki landa la personnalité TV biso to ko sarate to pesa ba prix moko o ezali ya bien oyo e kosala ke makambo nyonso et les kamalamu nasir bomoni ingénieur bomoni musala ndenge ezali bomoni bino moko ba portail donc yango to lobi et apesi numéro benga na numéro en tout cas aux alano jamais d'ici aux porte aux portail aux fenêtre ya kitoko na forme na ndenge nyonso oyo o lingeni nepelele ba charge en tout cas ndenge kana ebisaka bino biso tina ti bomoni oti kolanda o ezali ba portail to sololi na ingénieur John Metal boyoki bino moko ndenge apesi ba prix ya ba portail bomoni et puis alobi asaka biloko par commande bomoni bino moko ndenge musala et salemi donc merci à trop na bandeko balanti ya la personnalité TV merci à trop na ba membre nyonso ya soutien ya la personnalité TV o ba soutenaka vraiment la personnalité TV na motema na bango mobimba ambisi bazabakana mo général John Kibambu ba diva Westwood ya givwa mama Bokobok na kata London City Arlette Matokoli Swanzambe en tout cas bango ba membre ya soutien il y a la personnalité TV merci na maman Doris Le Mafumu na gaz il y a la personnalité TV en tout cas bah merci il y a trop na bande konyoso o bazo consommer la personnalité TV na babonné na biso nyonso bozo tala ba émission en tout cas tozo mona ba commentaire na bino boko ba toujours ko ta ba commentaire kande tolobaka ba commentaire yango esaka mosala na kati il y a la personnalité TV tant bino bozo ta ba commentaire yango pezo pesa biso makasi esika ebebaki to bongisa esika ebongaki tokoba toujours ko bongisa en tout cas donc bah merci à trop kande na lobara bazui wapi basombini ni bateki wapi tolobia yo lo fundu biso lo lendo mais biso mosala ezoko bati na ti donc ngana bino tokoba toujours komonana na mikolo o ezali ko ya bozala toujours branché hein bozala branché bozala collé bozala scotché pona kokoba kosala ba découverte ya ba émission oyo ezali ko ya soki tokolobelani